Bananzambe toko sakola elonga. Frère, 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 sœur, oh, oh, banganzambe na yo. Oh, frère, sœur, oh, oh, banganzambe na yo. Toko yemba lelo, papa pambola. Bana basengi yo, papa o pambola, pambola. Ah, ah. Voilà, bandeko na ngai, voilà, bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman Leki. Voilà, je viens toujours là pour nous décortiquer, likambu, pour conseiller. Voilà, on est là. Alors, beau s'abonner et belena sous les baobabs. Sous les baobabs, ils ont bino, beau s'abonner, boya ebele, beau partager vidéo, oyo et l'âme ça va conscience, ya ba maman poto, surtout ba jeune fille, hein, ba jeune fille, ba oyo ba zoya, donc voilà quoi, oyo ba botami na Congo, ba zoya siko na poto, bana oyo ba 28 ans, ba 30 ans, ba 32 ans, donc beau l'âme ça ba conscience, beau partager. Voilà, binomo boye bikanga ndenge zalaka boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique, pourquoi pas basalam alaikum na ba musulman, bozana se sous les baobabs, toute tendance confondue, ba gros bisous, je vous aime, et puis na lobby sous les baobabs les kango pambate moi kopati kopa café, vin blanc, vin rouge, turquoise na ndenge ya mukete wana bobo sabate mama Leki na bino la danoise, ba obamso balbara yango la danoise kombo no ezalaka nani yo, kombo nange ezalaka Rita Banza, la danoise Deborah na ndenge ya mukete wana nyonso bakombo nanga. Donc bandeko na biso toye tosolola boyeba te toza mpe na live together ezali site na bino oyo boyaka mpona kolongola solitude. Bandeko nango ozoluka mobali, ozoluka mwasi, ezali site matrimonial, boya pa ya maître Deborah. Sikoyo mpena nakomi maître, fo kozongela pa bakombo totanga mpe baklasse te, maître Deborah boya, et puis topesi mpenza pe ya son âme na maître John Kiuvu Ntambo, oyo asili kotika biso na kati ya kine mwana Irlande, voilà, pe à son âme, voilà quoi. Donc topesi ba pe à son âme wana siko oyo aza maître Rita toye na solola to décortiquer bilongo bomoni tozalaka ba hypocrite te, moi vin rouge eza à côté, moi vin blanc, ça dépend ka eloko nini okolia. En tout cas mai bobosana pe te, eza bien fo tomelaka na biso, fo komela mai ebele na sepeli, parce que bacommentaire na bino na bwande kotia mama oyo alinga komisa biso bamai, bacommentaire wana nyonso edindi na mai, mikolo ekomi kutu ekomi kaka la danoise alobaka ya solo tomela bomela coronavirus esili na nteba yaya bino mo boye bila nayaka oyebisa bino nanu esili te. Donc kala ingangwe kala technique, ok, voilà. Et puis na ba chef coutumier na biso ba respect lo sako topesaka bango. Bandeko na ngai na ye na swa na bino na lamusa bino conscience na ndeko na biso ya mwasi abengi abi likambo eza nanu, donc likambo oyo eza nanu ya sika abi la danoise ekobetisa mitema ya bato, ekobetisa mitema ya belle famille na ngai, ekobetisa mitema ya bana na ngai, mais naza obligé la danoise oloba yango mpona koloba ke tout se paye ici bas. Bato ebele bakofuta masumu na bango na se, et puis bato ebele bakokotisa bato mosusu na sa mabele mbangu likolo ya kimotema mabe, likolo ya kimoyibi. Ozwi mpenza voisin na yo kotisi na sa mabele avant mpona kimotema mabe. Yango alobi la danoise beta lisolo nanga. Bandeko lisolo mama biso eza molaye, mais en tout cas bandeko nanga soki oza na tante
obombi oyo kita mwandambo oyo kosilisa parce que biloko toyebisaka bino ba témoignage oyo ata lelo ekomeli yo te ya mwasi beta lisolo ntango se kokomela ndeko na mosusu mosusu mpe bana tozobota ekoki kokomela bango bandeko tosalanaka mabe te towelelaka mpe biloko ya se te towelelaka mpe biloko ya moninga te toboyi te bato ebele balobi ke basi bazalaka ebele mibali baza moke mais soki lelo yo oyo kokomaka ekomi na deuxième position oyo kobima na mobali moko boye avant nabeta lisolo na bandi na conseil nga nakendela nango kaka bongo après na obetela mino lisolo oyo kobima na position moko boye ya deuxième bureau ya troisième ntango so oyebaki te mais keba na konéglige bana ya première bureau keba na konéglige première bureau kofinga ye kosala bakisi mpona banéglige yo tikala na libala wana bandeko efutaka te tout se paye ici bas et ndeko mwasi a souffrir pendant 30 ans bandeko eza 30 ans à souffrir mais lelo nzambe afuti alobi na nga la danoise beta lisolo boyoka lisolo bandeko na nga avant tobeta lisolo to bahypocrite te moi vin rouge esalaka bien voilà vin rouge c'est bon comme ça on tourne un peu esalaka bien carcasse voilà bandeko na ngai nakangi na maboko mpo na lisolo oyo epesaki ngai na nzoto pasi epesi ngai na kobanga ya kobanga su nzambe ya koyeba ke phrase oyo tout se paye ici bas toyokaka yango kaka na sango mosu yo mpo olobelaka yango tout se paye ici bas baseli likambo problème eza te tout se paye ici bas mais ti lelo nano ekomela yo te makambo olobaka mais yebaki pa mama na biso mama Yolande et tout se paye ici bas ekokisami la danoise kaba lisolo ngai mama leki na bino bandeko na ngai ndeko mwasi alobi azalaka na age ya batelefone bozela bolimbisa pardon na orappele na six émission pardon na six émission voilà bandeko bolimbisa nayebi ke bolobaka bokangaka mpe batelefone na bino boboyebi nga aza moto live together kakanga phone te donc bandeko na ngai ndeko na biso Yolande alobi r wana azalaki na age ya 18 ans 17 ans 18 ans azwi examen d'état na ye azalaka mayele makasi atangaka na ekole moko boye na Lemba ekole moko ya bien boye bamamelo sikoyo ndeko na biso alobi ntango azotanga kuna akomi na 18 ans aye kolingana na mobali moko na garçon moko ya bien boye un bogard beau gosse abi otali mobali kitoko ya mobali wana azalaka deya na université balingani ye mpe ane wana ye kosilisa ye mpe ake na université bandeko na ntango wana bauniversité ezalaki lokola oyo ezobotama te otuli na motu boye natanga na université soki nini yango soki tekete wana ezali so babi université inikini ngoba bana camarade mwana mwasi wana mayele Yolande mayele babi mayele donc mayele ya Yolande banda comprendre yango te bana quartier même famille banda comprendre te neti bazwa bamayele nyonso ya famille babwakela mwana mwasi wana mayele akosakana te akomi na université bandeko wana na université bato nyonso banda ozwa bourse te ka bana mayele ya banda ozwa bourse baza na copain na ye wana balinkani batambola nzela moko soki bato batali bango babaka boka bana bamapasa leki na yo ale ekokoma bandeko na bando kataka bref ekokoma ke garçon na copain na ye aye kozwa bourse moko boye non alingaka asala nini option moko boye azalaki na polytechnique basala option moko boye mais option ezalika na Lubumbashi donc Yolande alobi copain na ye wana asali nini ake Lubumbashi batikali mpe wana bazokomana boyebikela ntango wana mpe telefone eza te soka bato bauti kini atindi lettre en tout cas mwana mwasi bato azelaki ata
une année et demie abandi ozela nika mobali na ye azalaki na posa akabwana mpe na mobali wana te mais babalana te ezaka bacopain boyebi ka amour académique elobi te ke bokobalana kaka eza mpe te ke balobanaka mpe na mobali wana te ke biso tokobalana non copain kaka bandeko na balobaka te eloko te tokobalana non mobali mpe alobaka te ke ngai nakobala yo neti na kele bumashi te eza kaka baka bacopain ke un jour bazosouhaite kaka bakoma mpe bafiance sikoyo mokolo mosusu ofi wana alobi avandi na ye kaka azoleka na ye sikoyo Yolanda alobi alobi la danose nazalaka nazomiyeba te donc na bale donc bato nyonso banda olobaka na fille wana oza fiere sikoyo ye abanda komona bamibali donc bato donc andomona ni bato vraiment abandi kolinga ne bato mais andi kopesa ne mpenza importance moko te ke o aza akangamaka na bato mais ka bakamarade ne oyo awutaka na bango na ekole wana bango mosusu bakendaka na économie ye fi wana akendaki azalaki na faculté ya droit mais bato mosusu wana omona mosusu bakamarade mosusu nde ezalaka bamonio balobi bonjour oyebi ke ya orépondre ne te omona so moto apesi bonjour na campus wana bien na nzela azali na habitude wana mingi omona otala noyoka alekani na ye yoma mwasi azala ndeni garçon moko boye ya molai nzoto mikie fi alobi naokende kaka boye garçon yango sikoyo azalaki na fille moko boye mpe azalaka mwana quartier na bango parce que fille wana abandaki azalaki alongwaka na quartier na bango akenda ovanda epa grande sœur na ye na lemba mais baparent na ye batikalaka na masina na zone alobi na masina baparent na ye batikalaka kuna mais ye na âge déjà ba 13 ans ba 11 ans 12 ans grande sœur na ye autaka poto alobi non mwana biso aza mayele mwana biso asuka banda olinge mingi bazwi Yolande wana bamemie na lemba epai ya grande sœur donc akoli na bana ya grande sœur alors sikoyo fille wana azalaki sikoyo na garçon na nzoto mikie wana garçon na sikoyo komoni ezalaki neti topesaka kombo mais fille wana Yolande topesaka bakombo garçon na topesaka kombo lokola Alain sikoyo fille wana Alain wana sikoyo pardon garçon na sikoyo Alain nzoto mikie wana azali na fille moko sikoyo fille wana sikoyo kombo na ye Arlette alobi bazalaki sikoyo neti bazalaki mwa mokolo na ye ba 2 ans fille yango bango mpe bazalaka neti na promotion mwa likolo par rapport ya Yolande bala moko boye alobi ok garçon na sikoyo aye bana na brutalité vraiment donc on ndima ku te ke aza na ba 3e graduat baza ba 3e graduat on ndima ku te ke baza na ba licence donc asali makambo moko donc abi Yolande abi acomprena ete abengeka mama moko yo alakisema sapi yo yakawa chebo yakawa Yolande wana zwi shock sikoyo Yolande wana mitali ndenge bato balobelaka ye mwasi kitoko mayele mpona mayele donc ekomisa ye lokwa griffe mwasi mayele bagarso toso baotala ye donc bozomona neti bomona angelu neti bomona nini mwana mwasi wana azalaki na nzela minu azalaki aya banzela minu ka neti balada noise boye matama kokota mwa te moko evanda donc soki otali okanzaka ke mwana mwasi azalaka ne na poto déjà mpe anda ofandaki esika kaka bato bautaka poto bakendaka poto ye pakotika na ambiance wana bafrançais donc tout c'était ça marchait bien Yolande alobi azwi okwa choc abi ndenge moto akozala impoli boye akobenga moto yo abi enaoloba na yo abimisi misu garçon abimisi misu naoloba na yo abi oyo eza nini atala boye amoni sikoyo grande sœur wana bazala quartier moko wana abi te abi Yolande kobanga na yo te azala mwana malamu ya kaka kopesa mbote yo mpe fotika makambo wana yo tikaka bamakambo wana ya kolinga kopesa bato mbote te meme nga kutu grande sœur ya quartier opesa nga mbote te ya kaka azala mwana malamu mwana mwasi na bi azali mpe na banote na ye basyllabus na ye aye wana akei mpe apesi bango mbote le garçon mosiko atali ye alobi obikela sina apesa mbote 2 fois mobimba olinga korépondre te omwa kozotala nga ka boye ozomona nga so ndenge nini abi bon nayebi te bon eza mpenza eza ma caractère na nga te ya opesaka bato bambote wana donc j'aime pas
abi non il faut pesa bato bambote banini abi ok après fi wana azoka ofinika bamiso après mbala moko aofinafini kaka bamisu te ndimaka kozala mwa pose zala no pose boye na boye bivanda te evandaka boyebi kaka na campus wana bandozala kaka mwa baescalier baplace moko ka boye bato baojembela kaka kovanda bivanda yolande wana mpe avandi sikoyo ntango yolande wana avandi mbala moko garçon na ndo bali nasepelaka na yo ayabi te nga na copain na ngai akenda lubumbashi alobi ne abi non na tina kobetelanga masolo wana te kobetelanga yango te azomemeka na olengi kobetelanga yango te mbala moko boye garçon ngo ayebisi sikoyo camarade ne wana mwasi wana arlete abi tuka naotika bino nga naotika bino na ateli bobi ekoki naotika bino il faut nabima na recteur bandeko nazoyeba te na université barecteur yango basila valer na ntango biso tozalaki barecteur bazalaki mpenza na oyebisa bino donc neti kaka donc so balobi moto aza recteur na université mais aza kaka na nsima mobutu te mais lelo nayebi te soko valer wana ezalaka kaka alobi leka alobi abi naza na rendez-vous na recteur fo tobima na ye tokesala babilo moko boye mbala moko yolanda alobi motema epasuka abi bon abi oyo naosola ni mokonzi nde nani arlete yango azofinika bamona kaka binisa bandeko nanga wana de badolar boyebi baseri wana ebimi sika bachangere babimi sika na mokili badolar ozala na badolar mama bimisa $200 abambeli biso bobo bosalaka elo bolingi na ba 16 heures ngai yolanda bi natali 200 natali mobali abi onga naosona mokonzi te tozwi na odesango biso na arlete okaboli na osansa elbinanga te omoni ko ndenge apesi ona eza apesi nde yo kobanga te biso toliaka na biso ngabi te nga natambolaka bongo te yolanda alobi natambolaka bongo te tozwa mpenza zwa 100 yango oyo yolanda azwi 100 apesi arlete alobi après asali neti mwa 3 po aye lisusu abi kombo nosu nani abi yolande abi ok est-ce que oza na temps na ba 20 heures na tosolola bandeko wana kutu ya basi batie de ya desa yo boya kosolola po comprendre bato na Kinshasa na moi ya Kinshasa université babambi oka desa boye ta alobi te na ba 20 heures sisi nga neti na okota na auditoire boye nga mfumo buku mwana na sikoyo arlete abi atanga mwasi oyo abi lokola na okota boye donc na otanga yanga ti 19h na otanga 3h du temps lobi naza na interro ya économie politique ok abi nga cours wana mpenza ezaka na bamwa bacalcule nga na ngapela bacalcule te yo oza makasi nango abi yolanda abi sisi nga koma naza nango makasi abi ok bamwana kaka ba 20h kaka donc ba 20h moins 5 yolanda abi avandi kaka boye na home na sikoyo na amphithéâtre bato batanga bana université bayebi place eza première graduat wana ezalaka neti baescalier ezokita boye ndo obenga yango amphithéâtre wana amoka garçon ngo alai azokitaka bandeko garçon wana bapepre alinga koma ta na ba 1m95 baza milai mpenza kiti motema yolanda alobi epasuki puf mabe nzambe ngai nalingi nabebisa makambo nalingi nakata makambo na copain wana lubumbashi garçon wana ye bandoso wana ye azalaki misu donc alalisaka misu mwasi akosa olalisaka misu vraiment nasepelaka na yo abi bondeni oyo bando obenga ngai yo abi nga naka bongo abando tiatiaika balitoi wana bref okoma peke yolandi mpe antuka andimi na ye yolandi mpe le andimi alobi te nakoza mpe teke natika
copain wana musuka bongo sans koloba akomeli pe lettre bien en tout cas ndenge ozano kuna et puis pe basango bande kwa sango pe bande ko ya bobika mibali ke copain wana kuna pe na Lubumbashi azwi mwa copine ba kwa ba fille musu ya promotion ya Yolande wana bakenda pe kotanga na Lubumbashi basango pe bande ko ya mais Yolande ndo loba mibali kande bazalaka omona komeli mobile na bi bazokosa après pa jebelika na maloba wana alobika ke akomi tipe bandeko mobali wana pa Lubumbashi akaleli atidi bandeko na ye eza nango ka tika bondeli Yolande vraiment akoti na ambiance a changer milieu botaka akoti suko na milieu mikonzi mama ende kwa recteur pajero jeep bandeko mbongo ambiance bandi wana nzoka nde banda obenga ngo ni courte joie Yolande ayebaki te kezaki courte joie bandeko bisengo mosu ezaka ya mikuse yango bandeko na ngai ero bosepela biso na ntango wana Yolande alobi na ntango na biso na ba Yolande wana makambo to ande koluka volontaire nzambe te mobali nata volontaire nzambe natuna otalika bomwa mbongo ojembeli bote na bote pe ojembeli na université na garçon azaka mayele lobi ba kosilisa ojembeli biso ezalaki kaka bajembela kaka na mbongo pe ezaki siko période wana ba chèque chic choc période wana ntango erégné omwa pe mwa msu omwa kozwa mwa 3 copains moko aza chic moko aza choc moko bandeko na pokwa nango siko na tuanda oza siko na ba homme 80 Yolande wana siko aza kovanda na homme 80 tala ba voiture siko pa jere komu koya bana mikonzi siko bakomo ya siko na chambre ya Yolande mama Yolande victoire eloko pamba moko abi alobi na changer au garde-robe nazo a changer dans une semaine garde-robe nyonso ya Yolande bilamba sika bilamba on a partir à $100 mata likolo Yolande alobi non nzamba tika bana na ete ngai oyo nakomi boy nakende kutu pa na biso na lemba na kesani nakomi so nakomi na lemba boy ba grande sœur komo pesa argent de poche grande sœur azopesa Yolande wana bien Yolande abi grande sœur azopesa argent de poche nakomi na kozwa na argent de poche on mo ngone te loko te pona kuna pa ya Alain mbongo eloko pamba bandeko bakita ba concert ozaiko lelo toke na mpire sikoyo garçon wana Alain wana atanga na mbanza mboma sikoyo atangaka na ba Alain Makaba ba Didier Masele alobi nanga bosco déjà na mbanza mboma basaka orchestre na bango sikoyo Alain wana banda obeta drum sikoyo banda obeta drum sikoyo ntango baye baninganeli baye kosala wenge bon yesu ko virant social mbongo wana et puis azala mingi pembeni ya recteur ba politique wana ya mobutu bani mais wana za boy ndeko na za âge 23 ans kaka déjà kota na makambo ya politique 23 ans bandeko bamsu babota ba étoile mais so bota min étoile lingo simbe étoile wana ba mibali na opesa bino conseil okobota man étoile mais soki ozwi mwasi na yo a bien eko dévier étoile noko beba mwana mobali wana tanga kutani na Yolande alobi étoile nkengi lisusu aye moko alobi oyebi ke bakopo mosusu bande ko PCT balobi oza mwana moke recteur bando fungolela ye bamikonzi bakomo fungolela ye ye akomi kokutana ye donc babara moto wana bozoyoka nani bamikonzi ebele bapapa ileyo mwana 23 ans papa ileyo azokutana na bango bamikonzi nani ezaki pe na général Mayele donc bamikonzi PDG donc ozoka penza petit penza donc famille wana evanda cachete titré Yolande akomi soki alati vert voiture à vert pajero ni bandeko Yolande pouf ayezwa zemi abi
no sa ndenge nini yolanda badonela papa nga nakomi na zemi tolongola ngo kaka nga fona 6 classe nga mwana mayele boye abi bongo okata classe te fo 6 classe fo 6 classe na yo abi bongo na bazemi bandoseka ngai bakamaka ni bandoseka bandeko natangaka lozwi zemi na université nde baoseka yo mama bandeko c'est vrai pe baye kosala lokwa bakanga université mwa moke alobi bongo nga sikoyo nakovandaka na zemi oyo awa na kati azobanga bandeko tozonga mwa nsima yolanda alobi grande sœur na ye na mobali na ye po grande sœur n'est pas mobali n'est pas azalaki professeur na université aye kozwa mosala na libanda ya Congo bakote yango ezalaki soki ba Haïti soki ba Sénégal soki ba wapi ntango sikoyo azwi aye ababengi sikoyo babengaka sikoyo yolande na ndako balobi tozode tovoyage grande sœur alobi biso tozokende na libanda ya Congo alors tolingi ke bino nyonso bana bokende otanga na Belgique donc yo ozokata na université wana zaki déjà yolanda zaki na deuxième année ozokata kuna bakomisi yo ozobandela 0 mais po azoki bapo ebele na examen d'état obandela 0 tala kaka kotanga na Congo na Belgique ekokanaka te fo bandela kuna mais kuna mpe kobandela na préparatoire omeka so ko renforcer moi français bien moi nini siko mama Yolanda alobi non ngapi nakomi na deuxième nakende kozonga susu na ba préparatoire na ba Belgique wana et puis Yolanda tali ngai Alain mbongo boye bilengi boye bokende kinkole mabe bakende na abi non abi boke pardon bolimbisa nga na okepoto wana te Yolanda boya kokende poto ya na bango alele lobi minervolo basi bafuti bana o bangala sina komisi nani akokevanda na bana oyo Yolanda bi boporte ngati bokanga bakraka bake na famille babi mwasi oyo Yolando soka boyi ne botike po soka ke kuna akokima na bana na bino babi ok bazwi na bango cousine moka boya nozaka mama mo boya na poto bazwi ya kipe bana Yolando wana tikali na bazemi na ekozwa na tanka pa aye kozwa zemi famille na bango abi na koloba nini na Yolanda bino koloba nini na kimaki na classe pona na boya ki poto pour na lobi raison na ta siko bazemi mama mobali abi olongola te abi d'avance na ndipe ya kolingozwa zemi ala lobi na bande kosala nyonso tozwa zemi pona fier wana ekata mobali nyonso ka lubumbashi ya fini carrière fini ayebise pe abo obi ka taille abiso nayebi ke ozala bambongo esi Yolande ozala bambongo nyonso napesaka bambongo nyonso tu ngam na bomisa ko bambongo nanga mais soko zwika enka nanga bien enka mutoke longaze okokufa abi bandeko na bota kaka bandeko mwa mwasi wana boyebini siko akevanda na famille mobali bayebi ete na famille naye akoki kolakisa zemi te oyebi ke mobali aluka ndako na kote moko boye ndako yango mpe ezalaki nango kaka bandako na bango moko bachantier na bango bandako tonga chantier na kote ka balivulu kuna ake kotia Yolande kuna na chantier basombi mbetu boye atie pendant 9 mois mwana wana bunga na ye donc amonana na ye ti donc azobanga kokebisa bandeko na ye donc bandeko ne baya koluke na université bato bazoba tomonaki na biso ye bakoma monene tozoyeba te soki zemi bandeko balela 9 mois bamona mwana bango te zemi ezaka te aboti ka na clinique universitaire wana bavandi sikoyo mwasi na mobali bakomi komitona sikoyo na mwana tokokende wapi tokomema mwana wapi ngabi mama nga na kovanda ngai so na chantier te nga na kovanda so te mpona parceke ye mpe mobali abandi kovanda ka na chantier wana azolala ka wana me na ntongo abimi ake na ye bakotamba na recteur ake makambo na bapolitike banini mwana na mwasi abi nga amoni yo kende ka pa na biso ebisa bilon yo kende siko epa na biso okei koloba kaka non
Yolande azalaki na zemi aboti mais alingi azonga ne na ndako ye pa akei na bapoko abo azwi jeep azwi bacamarade na ye pam bakomi kaka boye epa bayolande siko nalemba te mpona ya na yolande nalemba bavoyageur ndako wana batia balocataire siko fale yolande azonga na ye na masina na famille na bango bongo bayeba bakosala ndenge nini parce que ye mpe ale na famille na bango alobaki mpe te mbala moko akei yolande r akomi mpa na bango ntango ye ale akomi mpa na bango amemi bacamarade na ye asali mwa influence amemi mwa bade soda akomi ka bobumbubum bakomi oyo banani babangi kutu bato bakoti ka bo balinete ya mwindu aye ono ale azwi parole ngai naza mobali ya yolande yolande aza na azemi donc ndenge eza wana yango wana yolande aboti yolande alobi ifo azonga na ye bango yango wana bon eza kaka na tendant mais eza te ke akoya kovanda bafamille na kobanga na komona bato bon bakomi yana bango mwasi komona baza wapi mpo bayolande wana bakufelaka deja baparent bazalaka bango na bango kaka bana aza wapi aya kaka na ndako na biso mpe tozala na biso na bebe te amemela biso kaka bebe aya mais fo azonga classe mwana wa mayele oyo abia kozonga akendaka ne kutu bakour pa yolande aye na ndako na bebe papa bafamille bazwi bebe yolande akokende classe bobali bandeko mobali alingi yolande mwa ete so bauti ka cour université bango ya bayeba kotala mwana bango yolande yango asundoli mwana pa bafamille akenda ye nano ye na mobali ne baki ambiance nzambe peti bayebika ndenge ezalaka baklasse mpe komi nango kokende na suka mobali aye kosala voyage ake na mboka moko baafrique du sud komi kuna asali 4 mois aye ezonga ntango azongi pouf alobi non cette fois-ci il faut qu'on a honoré Yolande asali nini aye kosala présentation bandeko présentation elekaki bien makambo nyonso eleki kitoko mbala moko famille ntango baye balobi en tout cas mama mobali asepeli ndoyi bafamille ya mobali mpona bayebaki deja ntango mwana abotamaki ake kotika kuna ntango ake kotika mwana epai ya bayolande akende mpe koyebisa baparent na ye akeyebisa mpe grande sœur na ye akeyebisa famille en tout cas bayaka baye kotala mwana bazwi kutu bango mo famille ya mwasi bapesi nkombo ya mwana parce que mwana anda kozala na nkombo te bandeko na boyo yolande alobi mwana abotami ti akokisi une semaine baomona nkombo opesa mwana te aleleki ya mobali baye kotala mwana atalika mwana boye alobi apesi mama okombo bazwi mpe ka nkombo wana apesi mpe mwana baye kokanga lupangu paf bazwi ye babi non abi ok bake bandeko mwa mwasi wana bamemi ye wapi na Sozacom bakomova siko na Sozacom na Alain na 17e bazovanda bien makambo ezoke kitoko baprojet bazokenda bango fina bango kitoko couple moko kitoko bandeko nanga en tout cas tokoki koloba mabe mpona couple wana te balobi bacamarade bato bakomi koenvie ye donc c'était moi mwasi wana nzoka nde azoyeba te ke nyonso wana ezalaki nini cour de joie famille moko kitu belle famille balingi Yolande papa ya mobali alingi Yolande donc bana babangaka papa na bango wana mais Yolande soki akepa babokilo na ye avandaka esika moko na papa mokonzi baza kosolola omwana kutu ale mwana papa malobi mayebi Yolande yoza na chance milovai na papa bosolola boye mama nanga obika zoba ozalaka ndenge nini okende bomo ovanda bamikonzi bozosolola bandeko libala tokos yaya tomela bozape te tout se paye ici-bas bandeko nanga boyoka lisolo ya Yolande mbala moko eloko nini ekosalama ntango alaki Afrique du Sud asali 4 mois alaye kozonga ntango aye kozonga wana bauniversité esili aye kozonga sikoyo nani me mwasi azalaka ocontinue Yolande ocontinue me mobali esili baye koyesa babi te mobali fo akende Belgique ake kosala baniveau ya likolo ya bathèse badoctorat
pour moi ka famille choueke bazana bambongo na bango. Alors Yolande atikala et puis par après ba otala so mobali asilisi et akozonga na ina kini pona ya kosala wana eza problème te mais soki akivana kuna libela wana nde Yolande akoya kolanda. Après tant bandi ko bongisa na mobali bandi obondeli kaka en tout cas faut tikala kana zemi mususu albi ngana obota te pardon ozate okendeki 4 mois na tikali na mwana ata bana misala bazame abi bana misala baza est-ce que yo ki para mwana ngo est-ce que abi ngai pour na vivre ngai on a boti ya soki na 21 ans soki 21 ans pardon papa na boy kende na okaka pa obali abondeli mobali amoni moyen te akeswa na grande sœur na ye ou nazo comprendre te en tout cas ya nani Yolande azolinga su kozwa azemi te yaya pavandisi ozoboya po nini basi basalaki bakangaki lupangu oza mwasi na ye tolingi yo mingi oyebi secret ozovanda bien na oyebi okoti mbala moko na parce que boyebi bandeko nanga kovanda na bafamille titré wana bafamille présidentielle wana banda oyoka na ntango mobutu wana ce n'est pas donné à tout le monde il faut ozala batechnique akovanda kuna abi vraiment balakisi batechnique nyonso bakodi nyonso tout en tout cas ozwi yango mpenza bien en tout cas bandi mpe koexplike ye kambo boye so motu bota ye ayambaka boye balobaka boye vers boye batiaka yango boye donc là mwasi déjà azalaki donc préparé na nyonso donc soki mobali ne mpe pouf akomika mokonzi donc moye te mwasi mokonzi aseka pambapamba te donc déjà mpe mwa mwasi na bandi osekani pampamba te bambote fo ebandeni ya kopesa bandeko na nga aye koyebisa bota kaka ok mwasi mpe pa atika dès akomi na zemi ka ya 1 mois et demi abi na mbani na omwa neti zemi yango mpenza ekoti kaka nde ka olobaki abi bon tokesa ese examen bake na hôpital mo babi na ngai la dandaso banda obenga yango yolo médical bakomi mpona basese examen babisi aza na zemi mobali asepeli ayambi ye asepeli makasi mpenza azwi kutu kombo atika apesi ya mwana biso mwana bota biso mwana mwasi kombo oyo soki mwana mobali kombo oyo bandeko ndeko mobali mokolo yaka te ye po azwa avion aya Belgique alobi jour wana Alain kolela abela Damas ala bandi kole journée momba yo ozo voyager na butu ozolela boy nini ote nazoyoka mwa natika mwana nga mwasi liboso mwana nga makila nanga liboso na kotika ete natika pe yo na mesana Yolande kolela mama abango kuta ye alobi abi Yolande soko tia mwana nga na kisi fungula ye pardon tolinga kome modele oyo toyebi engamba mobali tembe bino moboyoka Yolande alobi mokola lingaka ye na alobi yo mais mobali akomi kolela bino mama banga bino nana soko tia na kisi fungola bi mama eloko te akende na ye nayebi te ake kotanga na poto nga nayebi te parce que Yolande mpe poto banda olobeleli oyo te parce que akoli na ndako na bango ka bamasolo ya poto donc baya na bango poto bazokeba poto baya Yolande mpe bazozonga donc epuis ebongaki ye moko bakende kotanga na poto donc ntango ye bake tanga na poto mpo na Yolande ezaki nango te ke amona ngo ke non mpo na ofanda ye na Sozacom aotama na bapadio aotama na basoda aza na eloko nyonso tu baopesa ye argent de poche bebo donc akozomba ndenge alingi mpo te bando babika ake kotanga efale azwaka 2 ans ka 2 ans azonga mais na bavacances bandeko bando ya mpo baa na mbongo donc soki akei chaque juillet aye na ye mpe afani mpe septembre octobre azongi su na poto ndenge ezalelaki bandeko mukolo ala zwi avion ndeko ande mukolo wana mpe libala ya Yolande esali nini esilaki air akei première année eleki bien kobenga parce que heureusement batelefone mpenza portable air wana ezalaki te mais epai ya Yolande banda ovanda na Sozacom telesel ezalaki tondo obenga ngo telesel na batelefone oyo ezalaki ya batelefone ya bandako wana Yolande alobi kuna ezalaki bazobenga
dizemi aboti kosepela mwana batindi bafoto mobali nzoka nde mibali azwa mwasi mosusu ya moswahili mibali nde place mpe mobali aye kobebisa destine na ye yango nazo babokeba bandeko na nga mwana mwasi moko boye ye mpe ayaka ye soki bafamille batindaka ye mpe ya kotanga mobali ya moni kaka Alain bayebisaki babi bana campus bana mosusu bazalaki babi aza na mwasi na ye atiki mwasi ne kuna na bana mibale garso moko boye kutu ayaka ti kotala lobi Yolanda bi garso moko ayaka kotala ya uti ki Belgique mama wana moswahili wana soki Samantha komboni babaki soki mama Samantha mama Samantha moswahili abi jamais oyo parce que omoni bandeko tokotana na conseil lisolo na olingo pesa conseil mingi te po eza molai mais tokotana na conseil oyebi bandeko ya mibali na opesa bino conseil oyebi mwasi oyo alingi yo ayebi na ye te soki oza mwana mokonzi soki oza nani soki famille na yo eza nini aye kolingoka ndenge amonaki yo ndeka bosololaki na malobaka nde bolobaki mwasi ya ndenge wana nde ovanda na yo bien mais mwasi aye kolingo ntango yo ye deja okomi oye na Belgique botambolaka na groupe oyo ya bana mobutu bana ya boye aye akolingoka mpona kombo akosala twakangama kota na makasi mais Yolanda kotaka na makasi te ayebaka kutu te ke azali mwana mokonzi mwana ya boye non aye koyeba ngo nsima ozomona akanzaka kake akoperaka na recteur moko boye mais oyo ayebaki nzoka nde ye moko mpe baparent bamikonzi non bandeko na nga mwana mwasi wana Samantha wana soki Samantha kangama na mwana mobali wana kole bapekisi te mama ye moko sikoyo ale wana abi ali mwana mwasi azokangama na nga na ya koya kopedre Yolande kuna na bana nga mibale alobi na famille na ye sikoyo fo bosalelanga mariage ya mwasi na nga wana Yolande na bala ye parce que on ezalaki ka présentation makambo nyonso bandeko nzoka nde ale wana Samantha pa nani Yolande wana pa ayebaka te nzoka nde ale wana azalaka chef coutumier donc na ndenge basalaka babotamaka bazalaki ndo ya chef coutumier ye baza chef coutumier donc na libala ya Yolande il faut bato bawuta mboka ba chef coutumier baya kosala intronisation ya libala wana Yolande alobi oyo makambo nini yo oyebaka te kazaka chef coutumier bandeko babengi bato ya mboka libala monene bambunda ya ekolo wana ebeti bambunda ya boye ebeti bambunda ya boye bandeko feti 3 jours baza kolia komela ye pasaka kobenga na telefone baza kobengana azobenga mwasi oka alobi bate na mikro bazoyoka boyoka alalinga benga bandeko mama mwasi na bino aza Sadimata alobi aza kuna te Sadimata siko bandeko na nga memeli yango na bakisi akomobenga mama na ye nalika mobali oyo mama na akomoko banakisa sa fo bapatindela okisi boye obaka fo bakotisa yo boye otya boye ifo leisa mobali boye bandeko baleisi ale bilialia biloko mosusu boleisaka mibali na suka ekomaka poison oyebi ke ale motema ebaluka abwakisa Yolande akomisa na famille so bino bolingi Yolande aza mwasi malamu bovanda na ye nga lisusu te nga nde naza awa nasi nazwi Samantha nazwi soki Samantha na ngai mwasi ya moswahili mama basa baswahili bino mpe botika kozwaka mibali ya bato bokenda na kasha mabe basa baswahili nga nazalaka bonso nayeli baluba lelo nayeli base baswahili botika kozwa po efutisaka bino mpe mabe
nzoka nde basi on a kapso to bando kanza basi ba Swahili baza gentil ba yebi kolala na mobali na mbetu ba balola ka mobali soki ndenge nini nzoka lokuta basi ba Swahili mingi ba mandoko zo mibali nzoka bakisi ezo wuta kisa sezo ya na Belgique bakisi pe soki eleki ezaka mabe ozoswa mobali mpona ozwa bakisi oyebi ke baniesi sikoyo ya Yolande baye kobenga ye bazali mpe na Belgique baye kobenga babi babi ya Yolande tobanda oyebisa yo ya na biso na poto sikoyo olingaki te tala sikoyo papa Alain awa azwa mwasi mosusu ya nzoto mike molai ya moswahili babandi mama Yolanda bandi olela bando tuna ba belle-sœur pe belle-sœur pe cool abie kande oyoki mama mibali oyo ba jeune frère na ngai nazo comprendre te yango mwasi apesi ye nini bandeko ala kima ndako aya na ye place ndako vanda mpo ndako ne pa ya na ye akima kena kokota libala pa mwasi moswahili yango ye mwasi yango pa moswahili yango nayebi te éducation ni bakolisa bango ngai naza pa baparent parce que mwasi moswahili wana eparaîtrait abande kovanda epa noko na ye yo mwasi moswahili ovanda epa ya noko na yo alors ozwi mpe mobali moko kokotisi ye mpe na ndako noko no mpe azomona oko bamosusu banda okola sans éducation neti kaka nga nde naza boye mwana nga ubien niesi na nga moko aye kofanda epa na nga ala lokoti ne mobali moko boye mpe ayede akotisi ye mpe na ndako biso na éducation na biso esalamaka te nzoka nde nyonso wana oyo okomi kondima na bindima mpona kaka ozwa kaka eloko oyo ya bato oyo ya yo te bandeko tokatakata kaka lisolo eza molai bandeko mwa mobali wana akwentama kuna Yolande ntango atikala alobi non nga mpe nakotika na barichesse o te navandaka bo mobali azalaka te natalaka bona bandeko bino boyoka soza kome na 17e okoki mpe susi kozwa mpe mibwaki mpe pouf moko mosusu mwana mwasi wana mpe baide bandi oyele Yolande na miboma kaka bongo asien copain nanga osekanga te bakamarade nanga mosusu mpe baosekanga oyo mpe balingaka teke na ndima bato mpe bakoma ekoloba aboyi kaka camarade mobali nakala poala mobali nakala baza baoka na famille normale bazaka mpe bapauvre te famille kaka normale bandeko basi nzoka bazaka boye balandaka kaka mbongo Yolande babandeko babandaka mpe koloba ntango sikoyo libale bandi obeba Yolande alobi avandisi belle famille abi bolimbisa ngai nazozonga na famille na biso nga na kovanda te nga naka na 20 Yolande abi naka na 23 ans sikoyo na mobali kuna babi azwi mwasi moswahili akimi deja ndako ayana yake kota libala pa mwasi moswahili sikoyo nga na kovanda pa na mino mpona sani balobi vandaka kobokola bana awa tolingi te bana na biso bakende kola na cité biso bana biso bakolaka na cité te soki olingi pesa bana alobi nakopesa bino bana te bana oyo nga namoneli mpasi na boti bango oyo mosusu nake bote na ndako anga non je prends les enfants Yolande azwi bana azongi bandeko Yolande azongi na lemba te azongi na masina botala mwa mwasa bato amataka deja niveau na ye akomine na lemba azotanga azotanga baklasse na ye oyo ezaki ke alingaki na ye na Belgique ekatani nyonso mpona Alain Yolande alobi abanda kolela akoma koloba soki obebisaka destine na nga mwana mwasi wana kozala heureuse te un jour akofuta Samantha wana kozala heureuse te mobali mpe azwi foto atindi Samantha ngo yeyo atindeli belle famille akende ka mokomosu bo amona lettre moko boye na mesa Yolande abi nakitala kaka belle famille namoni lettre moko boye na mesa euti balettre yango euti soki poto atalaka bo amoni écriture ya Alain oyo écriture Alain akamata asimbi bango bafoto balettre oyebi kayiba lettre wana afungola bo amoni foto ya ye abi mibali bandi kotiki Yolande okoki kolinga mwasi oka mpona makolo milai yoni zoka nde Samantha bakisi bandeko mwana mwasi wana ntango azongi na ye na masina
aovanzaka bana bon mpona bango mpe masini ezalaki nango mpe bien akipane mpe su te makambo ale yango me kaka yango omona ke na famille mwa kotala mwa kobenda mwa cweke mpona bana bilo moko abongo me akipane susu te akipane mpe su te bandeko ale yango mpe motu na ye mpe baluka abosana mpenza oki aza na bana abosana donc meme otuni ye estce yo bota aloba nabota te batravaille ye de façon ke abosani bana me bayani bazoba nini moto akobosana bana na ye boye me oyo bakomi ndenge nini bozela moke pardon mpona yamba oyo mpona aza oui allo oui oui ok nga aza na ndako ok pas de souci boya ok merci bandeko bo excuse eza ba jardinier jardinier bazwa kobongisa jardin donc bandeko na ngai ndeko mwasi ndeko mobali pardon ale abosani bandeko na ngai abosana bana epuis alingini mpe soki ozonga mpe na kongo te ekomi ke oyo babanda oluka ndeni babwakaka alors moto akendaka mpona azonga kuna baza na misala mikonzi baza na nyonso ndeko mobali abwaki nyonso motu nyonso balave yango akomi lokola tokolongola obe nkombo Alain Yolanda alobi tokobenge sukutu Alain te bokopesa ta nkombo Didier donc ekomi lokola motu mosusu famille mpe bazoyeba lisusu te ke ye donc mwasi wana moswahili wana soki Samantha soki na atravaille ye sikoyo famille balobi eloko azoyeba lisusu bana te azoyeba su eloko te biso mpe tokotika teke bana biso bakola kuna na masina bakende otanga soki na ekole nini tosalaka tu tofuta tike na bana mwasi oyo akende ye na poto kuna akende kobokola bana kuna po papa bango motu abosani bana bandeko faut kozalaka bien na babelle famille Yolanda alobi mama yebisa bato moko to négligeaka belle famille te soki belle famille te ndele mosusu mpe Yolanda zelo alinga azala kuna atekaka ne bamadeswe baavocat Yolanda aza avocate mais baavocate combien baza kuna na Congo pasi eloko eyi te bandeko famille ya mobali eya Yolanda avandaka moko mosusu boye famille ya mobali eye ndenge eza wana po Yolanda azalaka deya na passeport basi bafamille ya mobali deja lea banda ovanda wana azalaka deya na bapasseport bayoyo passeport tosenga passeport oyeke bazwi okekangisa foto soki na foto gi ake bakangi me nini yango te yokanga kaka bakangisi kaka amokambo mosu avandaka bopu ndenge eza wana tika biloko nyonso oza na ntina nango te le dimanche ozoke poto na bana me poto moko boye eyebanaka te eyokanaka mpenza te tolingi oke Belgique te oke France te kei na mboka moko boye ya basuka kuna likolo ya banord soki Scandinavie soki bawapi kei kovanda kuna mpona motu ya Alain tozokomprendre yango su te ezoyeba lisusu bino te alors so yo nde toyebeli yo Yolande mwa lokasakasa nde toyebeli oke kuna okesa mobulu tolingi bitumba te tolingi kimia oyo eza famille ya mokonzi tolinga bitumba te yaya abi ya solo nakende babikende mwasi azwa mpe bana na mboka ngwe abi avanda azaka mpe na nimero ale obenga ale alabi nga naza sukuna te yokangamaka na baoyo batindaki yo na poto wana batindaki yo na poto bango nde moto balingaka koleka nga naza kuna te nga ndeya nasui mama moswahili akomi na zemi ndenge kutu ezali boye touti na échographie balobi mama moswahili akobota mwana mobali yo kutu obota kaka bana basi nakokende na bana basi wapi papa ale akomi bilobaloba Yolande alobi eza ngai Yolande obosani yo moto olelaka na aéroport abi bongo nini oyo eza pase balobi mama wana moswahili koki mpe ete ebasa kisasa wana mama kisasa wana
mama apesa mama wana Yolande kombo mama Kisasa. Mama Yolande aye poto ye tilelo abengaka mama Yolande mama Kisasa koloka te bandeko. Mama wana ya Mswahili wana bandeko na lobambangu bangu ba jardinier bazoya na silisa. Mama Mswahili wana abota boye bandeko aboti mwana mobile abotami handicapé. Donc problème. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Oh, mobile alamuki. Kana komo bota ba retardé. Et why? Because to yebite. Mama musoki pe bakisi ya mama Mswahili ezongi na mutu wa mwana to yebite mwana mama bitumba kupanza biloko. Mama Mswahili wana amoni ki mama bavandi pe na mboka ngwa Belgique mikanda pe bazuite nzambe pa biboko zwa pe mikanda te o eza mboka ya mama ya Yolande yende fala za na mboko oyo loko yo yibi mobali ya bato boko vanda apete bandeko na de baya ko bima. Mama Yolande abi balongwe mobali ya bimaki mwasa bimaki avana zemi mususu po ake na mboka maobo to tanga kombo ake kuna ke bota mwana mususu. Mobali pe tanga atika zuko cha su zemi na mwasi mususu ya muluba kuna na mboka wana o bazalaki na Belgique. Papa Mswahili mama papa le ye wana landa mama Mswahili bakomi kuna na libala mama Mswahili esengwa libala ezalaka te. Lea mobali akomi kuna mobali afungwa miso abi yo mwasi nini yo ngazanga na mwasi na nga bien osala tout nga bana na nga baya te bana na nga fo bando ya mama Mswahili soki bana na baya akonga na boti mwana tok amweleka bandeko na nga bolimbisa nazoloba ndenge mama Yolande alobaki ngai boyebiki naza mama bana na fingaka bana te soki lisolo bopesi funga na beta ndenge bopeseli biso bongo te bandeko alobi ngam na boti mwana tok tokotala aya wana komelisa bana wana poison papa na bengi mama Yolande bien nga na ligi bana nga mingi kasi mama oyo biso bana bayawa poison boye mwana liboso alobi te nga fona benga mama Mswahili abi mama Mswahili yo soko lingaka te biso to ya kotala papa na biso poine abi papa na mina vanda wana ndako te soka bibi na 4 heures azonga kaka 1 heure abibi na 4 heures azonga kaka 1 heure avandaka te nayebi te soki akendaka wapi soki bakope soki bino moso mkopa bolingi ko boya awa boyeza papa bino boluki na bino hotel bokei awa te mama Mswahili munoko bakasi mais soki famille mobali babengi mama ka baba boy mwasi mama Mswahili alobaka te nzoka luvunu lukuta bandeko papa wana pe bandeko tellement déjà bebisaki makambo na Yolande azwa kimia wapi Yolande kama mabolongo na se Seigneur lobanga na salaka ye mabe soki nga na salaka ye mabe te tout se paye ici-bas ngai abebisa libala na ngai na kope na nga wana abebisa jeunesse na nga abotisi nga bana mibale lelo na âge oyo nani akolinga ngai na 24 ans oyo nakomi na bana mibale mama Yolande apriaka kaka bandeko moko mususu mama bango kuna bazobota nzoka nde pe papa ale kuna kana mboka bavanda azwa pe deja mama mususu akoma lokwa na debabord akomi ne pe kobota pa ya debabord mama Mswahili ayebaka te ye azokanisaka azalaka ye moko na mobali bongo ozalaka ye moko na mobali no mobali no abimaka toujours 4 heures azonga 1 heure mobali yango mpa banda osala te asalaka makambo na ye na telefone bacope na politike na immigration babilo moko bongo sikoyo yo mobali yango asalaka wapi oyo abanda kobimilo 4 heures yo mama Mswahili bopartage ayoka na makambo avandisa bana na ye alobaki ma vie oyo ya mene amema ngo mpa bana na ye tele bien malaki mobali no asala te abima so 4 heures azonga 1 heure nzoka nde banda okende na ye epa mama moko boye mama Odette azwaki mwasi no mosusu mama Odette
Mama Odette wana sikona mama Yolande baza ekolo moko. Donc elie kolakisa ke papa ale akanisa ke akotrouver ba caractéristique ya mama Yolande soka bali mwasi ya ekolo ya mama Yolande. Mais akomaki sikoyo kobenga mama Yolande koloba senga pardon bazonga na mama Yolande alobi te nga na ozonga na so na yo te. Ebongo mwana no oboboti kuna bana oboboti na Moswahili baza ba tok tok ba mwele kar siko ngai na zonga mama Yolande abina zonga ba na wana ko chabango wapi tete papa okoza ngai na sina mesani nde tozo ba mikolo na bata IDPS biso sto mesenda biso bino bobunda na kaka mama Yolande abina mesi bande ko nzamba alalaka te. Mama Yolande aye kokota so na contact na mobali na ya liboso oya vie mobali ya liboso pa balaka ye pe simbaka te. Mama Yolande na miniti oyo aza na mobali na ye wana baboti bana na bango baza na bango bien bazo enjoy life. Ye mama wana mobali avandaka te ya yebaka te avandaka te bandeko il y a même pas 2 ans mobali wana papa ale abebani sikoyo na pecha mokonfia bandeko bamibali bokeba pe na bapecha mokonfia tanga abebani na pecha mokonfia ke koteka diske pa mère abi mère ndenge ovandaka boye père abota déjà 3 babord na ye kote kuna donc mère alobi mama Salimata che na nyonso tosala kisi o nyonso nasala mama aza na 3 babord apesi numéro ya mama wana ya Odette apesi ye alaksi ye Facebook Odette akoti kuna akekuta ko bana bilongi ale akende kokuta boye pe Odette atia foto ya papa ale abandi sikoyo akoboya papa ale ndeni parce que papa ale malika azala na ndako te mais batanza oyo wana azaka ye nde amaîtrisaka bana wana ya tok paso batoboki bakotuta ye masadamata wana soki nani okoboya donc akomi abengi bafamille ya mobali bafamille ya mobali babi nini mama les bien mal acquis ezalaki libala na yo te mais mama ti bavandi na mobali wana adozanga mbongo te famille ne bana mbongo soki 18 ans de mariage na mwasi na Moswahili atikala obale te apesa te eloko te 20 ans de mariage eloko te 23 ans de mariage eloko te apesa eloko te tango kaka petia mokonfi abebisi abimisi cop pona sikoyo abare kaka lakisaki non yo ndoza mère de mère yo tika kaka boye akei na kisasa ke kobala mama Sadimata babali ye kaka na 2018 mais ntango babali ye pe nzambe alalaka te mobali azwi mosala na Congo sikoyo azwi nini yaya azwi mobali mosala na Congo mama mobali kuna na Congo ali avandi inane mobali aye na décembre ya kolia bonne année epai ya mama Sadimata mobali alobi na kokoma le 27 nazolia Noël awe na Congo na baninga noya kolia bonne année kuna nzoka mobali aya na ye déjà depuis le 22 akoma na ye déjà alie na ye kuna pa mama Odette bonne année l'air bakomi sikoyo le 27 akei pa mama Sadimata bozomona le bien malaki andeko nanga bokeba soko yebaki te eke obie mobali ayebisi yo aye kotuna mwasi na ya liboso mais kaka koya kozwa babien malaki na bakisi efutaka te bandeko tokomi na biso kochite wana mama leki na bino la danoise donc voilà bandeko nanga live together eza wana oza na posa mobali ya bien oza na posa mwasi kobanga te yaka na olukilo mobali ya tokos ya mayele obengika na 0044
74 59 77 ozwi libala na yo bandeko na nga eye kosala ke ndeko mobali ntango akei na Congo kuna bino boyebi bino mpe bakongolais yaya baya mwasi bandeko na nga na Congo po ani toyebaka kokopie likambo te mama na nga namona bamboka boye te bino soki balakisi bino eloko bokoka kozwa maîtrise nango te balakisi biso YouTube maîtrise nango eza te balakisi eloko boye maîtrise nango ezaka te po anini eka barwandais oyo baye kolakisa bino poison bozo komaîtrise yango te na moto akopesa poison te bopesi poison na mama azoteka ne makala babengi nga bapesi ye poison yango boza boye ndenge nini congolais boko bayeka kolakisa bino babino renouveau bimi mwa église mwa boye catholique akosa biso mama bandeko bozela moke pardon Yeah, just stop there. Tu es à la cuisine? Ah, obimika na porte, on n'a pas notre seule émission. Ah, ok. Waeta, botala ka garden nango wana jardin botala soki ndeni kopesa bino kuna. Bande ko excusez hein, bon na kompe na suka. Donc ye ko sala ke kande na lobi ba poison, ba soki ba laxi bino poison. Beaucoup mi kopesa bato na bata kopesa te. En tout cas, paix à son âme, papa Alain, na âge ya fleur d'âge. Aïko tika piso jeune hein, à 54 ans. Papa Alain, bah écopé ça est poison. Ce qui est poison, ce qui nini, papa Alain. Ça va? Oui. Ok. You expect dans aussi ça. Papa, donc, ayeko ça didi, ayeko papa Alain akufi. Siko mama ya Mswahili, yo mama Mswahili. Ozwi nini? Papa alatiki na bana soki 6 yo soki 5 yo ya mike ya moke soki 4 ans mama yo onyokolaki vie ya mama Yolande lelo mama Yolande bana na ye bakoli basilisi ba licence bakomi mikonzi azwa mobali ya bien avandi na kimi azongela mobali na kala yo siko ozwili na âge batiki ya 50 ans presque 49 ans 50 ans ozwi nini yaka na live together to komisa yo mama Yolanda lobi yako komisa na live together soko kozwa mobali oya kondimona bana 5 bana musu baza ba mweleka ba toke nyonso wana baza bana nini ba fouille ya bien malaki ne profite jamais okofuta yango pe kofuta ka yango tala ndengo bebisi vie ya mama Yolanda mais mama Yolanda zamba récupérer tala ndenge ozwi bana na yo bomoni ba sumu ba parents basalaka bana na biso nde bazo ya kofuta yango bande ko na ngai conseil na ona roya na ona live mais na lingai kaka mama Yolande ayoka bopesa mama Yolande courage boyebisa mama Sadimata aluke longi ya Nzambe mama mususu mama Odette bino moko boyebi conseil ni bopesa ye donc nde batikali wana ba orphelin yango bande ko na ngai soko ozwi eloko ya moto keba ekoglisser tout se paie ici-bas moyen à continuer à les sauter faut bakata basala mwa bilanga kuna donc voilà quoi faut accompagner bango alors bande ko na nga botikala bien wana mama leki na bino la danoise ba love masolo boy été ya bino soko moni mobali atika mobali mwasi na Congo eke ba divorce te kutia mutu na makasi te mama ozwa mobali na yo est-ce que mama wana makolo milai wana soko avandaka na Belgique ngazo mobali te tango bayebisaka ke mobali wa bala mama Yolanda benga na ndako wana abitika mobali wana
soki atikaka aza sur anga azwa mobali nete talaka ezwa mobali basimbisi ye lelo akomi veve yango mpe nini olia avanda na ye kana 2018 ans babali ye aenjoy ata te donc aboti na fornication vi mobimba atamboli yango na kindumba ti na 2018 baye kobala ye mobali abali ye na septembre 2018 mobali akomi na juin 2019 ake Congo na mbula oyo mobali alali ozomona aganyeni eloko te mama benga mama Yolande soki mama Sadimata oyoki likambo benga mikitise epa mama Yolande senga ye pardon mpo nokota bokonja lola mpo na ata mosu bana na yo mpe nzambe akangola bango senga ye pardon mama Yolande atikala na pasi abokoli bana na pasi soki famille ya mobali wana babwakisaka mama Yolande eke mama Yolande azala na Congo mama Yolande arate poto na nzela yaya na ye arate poto na nsima bandeko na ye mama Yolande asouffrir yo ye kozwa libala wana obandi kopekisa peke mama Yolande azwa bana wana te batikali komona pai papa na bango alalaka te mpo na yo non mama Sadimata soko koyoka ekokomela yo kamata likambo wana sala nyonso to bajardinier baye Jack baye sala nyonso to obenga oyo nyonso ayebi ablesa mama ablesa mwasi ya liboso oyebi nyonso ke obebisa foyer ya bato en tout cas bosala tout bolibere parce que makambo ya mama Sadimata ete ya bino ok wana mama aleki na nyola danoise na kati ya Londres bien signé Rita Banza babisu bisika bozali bye bye naki mpe na bato ya jardin bayo